eza kosala passe honorable lokola Mwanantsemi député aza ko surcharger chef de l'État ancien député la moment où le chef de l'État ça na makambo ebele faut résoudre balobi mobali ya mama nyonso abengaka ye papa ngai ko nazali mokonzi ya ville ya Kinshasa na kolinga jamais bozoba ekota pour chef de l'État azali quoi aza na ba charge ebele aza ko résoudre nation na biso na maladie oyo ewute pa mindele mpona coronavirus asokipe nango asokipe suna yo Mwanantsemi aza monianga ya ba Congo et puis ancien honorable Mwanantsemi ngai nazoloba na yo ndika na yo betaka wana eza na bato ezwaka oyo eza ville nanga soki nafongoli le cimetière au 4 jours okozala invité yo loba yo président de la république mais soki yo Mwanantsemi comme président c'est kokata mai na régime oyo basokola sute bandaka modèle na yo président kozala lokola yo zala na respect luka mandeko ya pe osala olia mbonga mboka ndeko liaka mbongo mpona parlement kuna namona nanga député malonga te. Voilà, Mokolela, mon abino balanga émission Le Peuple parle les émissions nabino bana Congo, kakana sinalobaka, mboka o ba respecter la population na bangote ya mboka ya kokufa. Les bandeko langa ba actualité ya ko débattre eza moi ebele bo bibino mo que directeur ya cabinet adjoint ya mokonzi ya mboka soupçonné pour un détournement il y a salaire il y a ba travailleurs kuna na présidence c'est ça quand même ba actualité autre mais vraiment plus pour développer en na kati ya plateau et puis Banque mondiale a loué plus ou moins 47 millions de dollars pour soutenir l'état na biso contre Italie bokono ya coronavirus. Je pense que non bandeko nanga ba action ya makasi zo salama mais ba action ngo on dirait président c'est souffrir d'un problème il y a communication à liboso binomo que musala tout ça les aiki makasi ya rocha pression vraiment hyper oh ezaki pona ba fonctionnaire mokonzi ya mboka bazui elaka na équipe ne mobimba ya kolongola hyper wana 15% bande kokata eza déjà elonga na part na biso ba journaliste tout telemela mingi intérêt à population hyper elungwe 2 mois population en foot à l'issue sous courant na maïté c'est déjà quelque chose ba commerçant boye bango que non ba taxe bino bote kablo après même nécessité gouvernement to l'état to président de la république a vu mokano na ye ya koloba que non bato oyo bateka blo après même nécessité balongoli ba taxe mususu yebango que non même ba péage ba prix ya babiloko ane ko kitana ko kita juste pour permettre bino population bo se retrouver bandeko langai émission to sala rango na motema mabete mais moi kota motema mabe soki l'état pazola avec sa bolai voilà pourquoi biso pe to chaka bolai mingi na kati na yango bandeko langai wane zali masolo to annonce na no sebino po l'état yemora souffrir problème ya communication ba ko communiquer te Félix a frappé il a frappé ce que banemba olobele nesinga John nazali na autorisation olobate ba Eva Félix faut batinda ka batu na bango ba yebi ba na précision batinda na sel ba investigation na kuti musala ya makasi ezo salama mais la musala ngo ezo salama wa banen ba communiquer bazati voilà pourquoi la kati ya plateau toza na parti malanga azali communicateur ya cash na lobi ya cash toza na yawa ndiko parti mbote na yo mbote ndeko Johnny na tombelo lisusu mokolo wala ndenge oyambingai na plateau na yo esalinga esengo. Très bien. Je pense que non bandeko langai na kati ya plateau aozala ye mogote aozala na chef coutumier chef coutumier aozala pe na kati ya plateau na biso to meka ko développer bisolo kati ya mboka mais avant to ya ma chef coutumier toujours na régie rapidement tchela biso ba élément auto salia qui ya population zolela nini azosenga nini parce que jusque là pour promettre l'état la biso za makasi na promesse mais pour ko réaliser za ramener pas si pour ko réaliser je pense que non avant to yamba chef coutumier ya makasi akati ya mboka Congo nimbe je crois na to senga ba élément bo to yamba e pa utoko masiko akomi na retard ye pas au respecter bisoté aye na retard bandeko to landana ne bo to yamba image
Bon, moni mboka Congo nano. Point de vue nangeza que président a zwa que décision ya bien, mais a kena ngona ndenga bien te. Pourquoi? Parce que tant que sabato, ba mema depe, ba mema moto moko na moto. Moto tout d'abord est consommera trop. Biso nyonso wana ba charge na banda ko ezana ba mususu bazana 5 bana 6 bana. So sali 10 000 francs par jour. Bana na ba kobika ndeni. Ba programme mususu ko futa banda ko esale mandeni. Loko la zwa ki décision ya ba mema moto moko. Fazo apé décision ya ko zwa charge ya bango. Tomoni bamboka mususu loko ba Italie, bazo pesa ba biloko kolia. Bon yeso azo ba décision wana. Biso totos. Mais provision na ndako ezate. Au mona teke to er moko pe au mona pe atana butu, to memaka 2 personnes parce que mbongo ezate, provision pe ezate. Bozo mona biloko kolia mboka na biso eza développer lokwa bamboka mususu te. Na bamboka mususu développement eza bakoza na bango ba décision wana basalela ngo normalement. Siko awa ata zu décision ndene moyen to salela ngo ezate. Po azozo biso en charge na noté. Au mona papa kino atolo bindene ke tobi mate to kobimaka atala nano bazao bazebele babimika baoke luka ndembongo ato na système ato du jour tiko so pekisi biso bato baolia ndene. Donc il fallait qu'ils aient des mesures à bien pour avoir charge à bateau pendant 1 mois. Oui, bonjour, des journalistes. Ils apprennent des chauffeurs pour nous redevoir le cannabis parce que tout le monde n'a même pas. Tout au président va chauffeur tout le monde n'a même pas pour le mois le bénabiso. Tous les camps c'est comme l'Arabie Saoudite montre la victime à Karana. Ah, tu as dit au bout là, tu as dit au bout là en 2000. Bientôt en 2013, avant parce qu'il y a tout la difficulté à carburant, il y a mis 250 1300. On est au Bombay déjà qui va Zando, il peine Zando, il va 700 francs, boulevard il a toujours 1000 francs. Mais le tout le monde a dit mais ma carburant mati, muta le barapon à carburant zati. Bah versement toi versement ndé tu es barna calesa sous bonté. Il y a ce barna calera 66 000, spinter à 70 mais le spinter au 100 000. Tout est versement à partir comment le rabat tout est à échange. Muta doit changer tout na et partant pour acheter versement en ndenge na. Il y a na mo le monter le barapon mais dès que transport est matin mouké il faut qu'on a baron pourquoi on a mené sur la rap on a biso tous les bâtiments sont tindaro général sont atindi ba tous les unités ne sera pas on va chauffer tout le monde a une témoigné intervenir pour va chauffer bien sur la rap on a biso la victime biso beto avec la mobilisation de la biso va chauffer l'État veut protéger bino naneni l'État est le moins protéger biso de ça on est biso va biso de mutu na pour comment nanzeli manzela to futa ba ordre sur l'État singa biso tchaka ba couleur to so ba vignette so ba assurance nyos dans le monter l'État biso comme fili nyos to futa marai na biso banzela ningi zala to za na ba carte to m'avons mis 3 cartes des cartes parce que na moment le sous de moi sous activité ma casse par rapport ningi zaki ba partout bon ça va vexement et là mi to sous partout ba qui t'avait sur pas longue ne so longue so relé ça ba nani le to mon ami to comme on 10 personnes pendant génération là appliquer ba loi na il appliquer ba loi na ya bi pas sur bout la ningi zaki biso de mon na pas sur bout la nzela to zo le côté ba carbe zo ku mbamba et bon ma 10 personnes mi 10 personnes sur par en 4 restera en 4 comme na moins de 8 personnes il y a c'est ma 16 et on m'a plus de moins de 8 personnes dans les 8 personnes fait qu'il exemple comme ça 70 et comme a divisé par 2 nani comme là partout à bout on va vexement donc tout le monde a passe ba loi sur ra il biso va chauffer tout le monde a passe là on to la Arabie Saoudite donc 5 be ba mon a biso de mon a passe na cannabis ba ba cannabis ningi zali ya on va se tunanga na lo ba pona ba la cannabis va vexement et tout l'union se batana carburant so ça limite un peu biso de gagner tout n'ga fait persiter parce que so perdre au c'est l'eau donc faut que bénéficier na mo lo ramke donc faut ça demi terrain donc pour na wana ga n'anga lo ba mais c'est bilor lo ba ma to dino mke pona couper ça va moi courage au monde qui m'a monté dans la raison. Voilà, bandeko na ngai nazola kabino ba surprise ezamwa ebele à la katia plateau déjà né nazali awa mtime ezamwa likolo to luka makambo mais to roye bandeni to si ça m'a parce que chef coutumier à lakina de 1 à lakina mwana ntemi et puis à lakia zo bimisa nyoka na katia plateau o ndeko alobia au kata loboko avec sa démonstration o ndeko voilà tout ça na yawa mona kongo mbote na mbote l'homme sage de la presse africaine. Bonne santé. Bon, par la grâce de Dieu, tout le barana qui ne sont tous les caboni, lui malam, mais tout ça n'a pas poids pour moi c'est pour là. Mais culture à Congo, mais tout le ça n'a pas malam. Parce que culture à Congo c'est vrai, mais apparemment c'est comme si le chef coutumier, apparemment c'est comme si on ne sent plus l'efficacité à chef coutumier actuellement. L'efficacité de chef coutumier pour le Congo n'engagé. Quand on va voter, bien on va voter bien. Ok, il y a une constitution de sac. Ok, il y a un parlement. Beaucoup de députés bidon. Vous savez le comme côté.
efficacité Congo ngolo parce que le problème est pour moi le chef coutumier biso mona ba chef coutumier boyo kanizate faudrait que l'état a mega fait ko sunga biso pour l'état ndem à la base l'état linga conflit coutumier ici la raté pour allier côté yo aller à droite aller à gauche mais nga tant que na chef coutumier ya munene comment on a moqué na acheter mais na liki mpepier cimetière monde na Jelombinza au mobutu clôtura ole bo memela pe mokonzambo kama malamu akita pe akota la cimetière wala pour lora ba tout monde na ya wana aya kota la pe tombeau au ya grand-père akufa na 54 peut-être ça va boania pour na sala ba cérémonie d'érosion est-ce que y a monde actualité on devient actualité parce que coronavirus c'est lequel na bino pe makani voilà pourquoi vous changez l'actualité ngai ndikwa lobaka au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu na boania le kolanga skana niati coronavirus na niati yango ngaza complexité omoni message à mokonzambo ka biso zo kutima kambo yango parce que le père de la nation il vient fraîchement azo sala siko nazo mona kina makamba coronavirus na bayini ya politique bayina ye monke a osala malamu te alors ngai tant que mokonzi ya ville à Kinshasa et puis na kapona sunga pe gouverneur de la ville ndena telemeli makambo coronavirus oui papa ni sa malamu à prévoir abana naye message à chef de l'état on a zoaki yango na sala ki séance à 2 jours là qui na cimetière na sola ba kokonanga ki pierre alors ezali maladie oui ezali mais maladie wana na nkalo ko kozwango te na sangamambo kozwango te parce que bato vivre na molonge et puis ngapi na zoki pe kisi nango ezali ka gegena très bien. C'est là toujours que malé parce que ça chef coutumier c'est vrai au équipe européenne ça va point de vue moi à Makassi toujours parce que dans l'écopathie c'est vrai au moni chef coutumier à meki coupé ça va point de vue bino de bon empêcher bino de bon créer les bon ba indice belé bon faciliter les bon t'acheter ba travailler la kimia bosu bato na bango tout bokangi yango est-ce que tout le monde balelo que non état de droit ba bander to luka mais tout monique petit à petit état de droit on se contacter et puis que ba bazo réclamer ba droit là-bas non biso litso to bundaki pendant 38 ans ezalaki litso pona ko yebandere nini ya ko libéraliser état de droit et tant que comme il a pouvoir peuple congolais faut yeba que non présence na existence ya état de droit ici est commis et ça slogan et ça peut simple utopité et ça réalité la preuve année wani ko mona ndenge prison makala efungwami kozwaka moko na ba oyo bazali na ba grade ya minene pe ba oyo babandai ko asimba responsabilité minene na kati ya ba institution à l'état c'est là qui prouve que non état de droit ici est côté bande ko na biso ba chef coutumier to za na likama to na problème moko mabete envers bango sauf que bango moko nde ba chanza comme kazaka ndenge to yebelaka ba chef coutumier à l'époque il y a Kondo Kasavubu Kondo Mobutu ils ont sous les lotés ba chef coutumier lelo ba koma lokola ba star ba musicien donc ba koma na ba d'un modèle moko ozo sous idée ba chef coutumier ba komi pe lelo ko kota na kati ya makamba ba institution mboka ba changer pe na langage ba komi pe ba tolukuta ba komi pe miyibi to komi komona to mona ki na assemblée provinciale yo pona yo chef coutumier ro sa politique te oui nga pona nga bango baza batonde bakingila ka peuple te bakingila ka population bakingila ka mboka bango baza bato yo tebi ba chef coutumier baza bato ya lolaka soki loko moko no ndenge makambo ekomela ki biso basala nzambe ya solo ndenge moko pa bika confier pa nzambe ba révéler ka bango déjà la ka révéler makambo y compris ba chef coutumier ya solo bazwaka déjà lolaka mbela moko likama moko za kokoma na mboka et si déjà ba pesi ba on peut mot d'autre mais lelo malade bakuni ya kanyaka bakuni ya kanyaka ba pro fayulu ba pro très bien c'est on a pour tout John au toucher point ngana za suna confiance na ba chef coutumier lelo ba chef coutumier ba komi ba tendance politique pro fayulu pro kabila pro Tshisekedi ça quelle confusion bon c'est quoi chef coutumier komi pro okobatela la mboka skondenge nini okobatela la population ndenge nini monite ke to komi komona bango ke bakomi na bango ko kimaka na sima ya kanyaka bazali sous ko respecter ba doctrinité ya droit coutumier oyo pesi bango pifo oyo pesi bango responsabilité ki bo capacité na bango ndenge existence ya nature salemaka selon ba responsabilité oyo bakoko na biso bazwaka wuta époque coloniale wuta existence ya Congo ndenge to monaki yango tango to tanga ba empire Lunda ba empire Kuba na vampire wana totanga tomona ba responsabilité ba chef coutumier mais lelo yo bazali sous na ndenge longo banité
batie mayele na bango na kanyaka bakomi kokuma makambo na ndenge esusu likiamite soki bachef coutumier babi bakipe bino bapoliticien bakoki kosala bino bamiracle ebele parce que bato bazodetona bambongo ya leta ezaka bino bapoliticien bato bazofaire souffrir population ezaka bino bapoliticien soki bachef coutumier basangani weteke bakocréele bino kake moko oyo kosala bino yikiki ntango bino bapoliticien bozolia mbongo ya leta bozokoatake bango mais soki bango bakocréer yikiki nga na kokamwa yango makasi parce que bango moko bakoti déjà na complicité ya muzoba ya mabe oyo euti kosalema même na badifférentes régimes passés ya mboka na biso bakoti bango moko na salité ya kimoyibi même ya kanyaka créer l'état congolais et créer l'état congolais anomalie par rapport à nini aussi longtemps que bango moko bakomi ba participer bango moko bakomi ba associer na kati ya makambo wana so omoni ba pesa bango département na niveau ya institution mboka tout un ministère eux ali uniquement kaka pona faire coutumier mais tuna bango ndenge bango moko bazawana nini o bango esi ba projeter ya malamu uta bazwa responsabilité na o etali et bonga ba pesa bango tozomona ka entre bango na bango kuna bakoka jambe ezosala boyokani te na si tozala ye moko chef coutumier na plateau awa ayebi makambo naza koloba boyokani te kimeza te ata kati na bango aza na makanisa malamu mpona kosunga mokonzi ya mboka mpona kosunga mboka oyo ayebake vi baninga na bango baza toujours na baintention mabe batie kanyaka liboso ata balobi basangana mpo basala soki démonstration nini mpona mboka na biso to mpona institution mboka oyo ekozala vraiment na efficacité makasi te mpo division ekota kati na bango bango moko baconsulter me bakoko bakoyebisa bango ke bokoma kotambola na ndenge longo bani te. Très bien, voilà bona Congo limelime yo moko senti vraiment que oza vraiment na boza na place te. Pourquoi? Parce que beaucoup de mambo politique et puis ba chef coutumier on peut toujours ba différencier rôle nini yango pe bosala finalement boza banani, c'est ça bosala ka pe nini parce que le sol et le sous-sol appartient à l'état yango so bino so musala bino ezani mandicité to ezani voilà maloba ongambo na otuke na retango botoloba le sol et le sous-sol appartient à l'état l'autre kaji ka moko petit asalaki yango pona bayi bakabiso mabele to longwe na kuna ndenge ndeko nanga uti koloba wa na mona beti ba polo ya Tommy nga nazali chef coutumier modernisé ya rock and roll na lungi na changer babi nzamba linga salité te linga bopeto sala zodiazo so mon chef coutumier ta salité c'est kaza na mabelete tanto za ki mwana kapita ozana raison nayo balobi mo yaka moka fingisa ba yaka nyonso ba ki mabete mais oya sala ki magui nda fingisa ka bango nyonso papa tuna kotalisa ndeko na ngai ya politique biso baba le chef coutumier za en politique. Mais grand-père on a succédé pouvoir et Yanaki Pengano Gabriel, Azalaki, grand chef coutumier, Azalaki, chef de groupement, premier chef de secteur de Bawumbo, secteur de l'État. Et puis Ngahi, souci Nangai Zali, Tozonga, Tina ba secteur, chef coutumier, faut s'occuper de la politique, la sens iné. Population Nangai, le qu'on a déclaré population Nangai, Tala ba jeune à Kishasa, moi na 20 longue bata 30, Bazoli à Malamote, na ville Nanga Kishasa. Ngana kuraki ke gouverneur nanga yeki ni bopeto peut-être bozala ke kini bopeto to banina ba cérémonie d'érosion to bongisi bandaka ba te vandi bien après to yé mutu to za vision na politique lelo bango bazoki ndi parlement bazali ndenge bazali ba député malamu na MAB ba frapper omoni frappe dollar lokola Kabila kangaki yango ba kotaki sikoyo ba député ba ki célébrer ba postuler ba pesi ba saki ba zuye tant que na parlement alobela ka ba tuté kola la pongi na parlement ndeko nanga ina ko pesa chance mingi na likanisa nango ce qui va voter au pays, bondela peuple na yo. Omona ata mokile futi yote. Ata mokile futi yote, nzambe akufuta yo. Ngai chef coutumier so na kanyi maboko population ngai te kokufa na misère na nyonso. Na zana biloko ebele fona zwa. Mais okomona biso moko ba chef coutumier mabele na biso ote kangote, mais ba officier ba ote ka biso mabele. Bino na politique décision ni bozwa. Boye na loi bakashika bozaka na arrêter na ngote. Ezali biloko yo fait Mobutu asalaki. Mobutu na pouvoir général Bomba ya botoli biso mabele. Tant général Bomba botoli biso mabele. Mama Mondonga, chef du quartier, a komi koteka mabele. Est-ce que administrateur de l'état il peut koteka mabele? Toi il peut battre la mabele. Bozo sala biso mabele. Biso tambola kana bitu kamulunge, toko taka wese matiti. Mais bino bozo se réjouir. Botongi na zamba na biso météo abanda ko betage. Tunanga mumbo ni na tongi. Biso politique tokotika yango te tokozala pembe na politique pour soutenir mon continent sur Oya siko ko soutenir na nini ya c'est là pardon bokoma ba mani c'est là très bien na yambi chef de l'état le 23 décembre na Soukamir ce n'était pas facile hein? Invitation ngeye na maboko ya bol si difima invitation na biso ya mbinza
na bengi bourgmestre na butu nango comment chef de l'état yana mabele na nga na yebité ou chef ngapi na bien ko na retard bazu chef coutumier msu ba fabriquer bino ba yandroit bozala ki diba $10,000 o ba pesa ki enveloppe na biso tilo na moni yango te un chef lokola nga Kimpe Pierre na niati na régie de sosuka mir kutu ba na document ya lupango wana te bazu yango na fraude mais na yena lupango wana na bima ni carburant invitation nanga na enveloppe nanga mokonzi mboka na mboka na bango za ba chef coutumier respectera bango je ne crois pas que aroya wana enveloppe nanga eza na maboko ya nani au moins que besoin de femmes intérêt peuple c'est la carburant chef coutumier c'est la carburant nanga eza là bon tu passer pas c'est là non to ke ba limbi John pardon c'est là que na so eloko limbi sanga oza chef coutumier plateau ya yo plateau ça respecter ngai au katinga imaloba au katinga maloba John c'est là s'il vous plaît oza chef coutumier na mabele na yo mais on a quatre plateau ngapel nde na chef coutumier oh soko tali bien ozomona bato bazo kufa ya kufa nango tira ko siéger te botala bato bazo tala so tali ba morgue ezotonda so tali bien ba cimetière ezotonda mais to tika ko kabino te boye bobito siéger comment mabele na bino bato bazo sila pona ni to landaka même ba histoire ba ola biso ke non so likame koti ba chef coutumier baloba lelo coronavirus ekoti awa moko tazoloba awa na maloba na to sentir que non enveloppe na ngai e nini boya ngai ngana nina tuna o motuna présence na yo awa eza pona nini ko kende gauche droite te za la bref parce que peuple pas roloba présence na ngai ezali mingi na défendre communauté na ngai et puis population za la ville na ngai po soko tali biso ba kino azolia malamu te botonga bato malamu pona nini sala ezate alors ce qui me konza mboka vandi calme je crois ba jeune va se réjouir mais le biso moto mo cha trouble et le côté tout à l'heure nga contre yango ba chef coutumier biso mo boyo kanizalité pona nini l'état moto zo cha biso na désordre au moni bango ba député ba kenda me ba assemblée provinciale o baza wana pasteur Godin po je salue à passant banda kenda na parlement azali président assemblée provinciale est-ce que ça bien que ba chef coutumier yamba biso mais il y a des chefs coutumiers frappeurs vitesse ça comme ba chef de l'état azumbongo mais chef de l'état le bureau na yeza na mabele na ngai makambo na yeza na mabele na ngai chelo binza mais papa asa papa ya mboka ngafuna soutenir ye mais biso tout le monde a passé tout ça ko souffrir bazo ko bafouer biso moko boyoka nezate ce que l'état comprendre qui est qui pouvoir ya moto to bimisango l'état yebi na ye ne ko le pouvoir mais alingi koto ali ya kambongo yango moni usage des feux bimitro moi na kapita comme chef coutumier mais ngai na lobaki na ministre affaires coutumières na ko détecter o asaki bana bakapita mon frère et le que ça fait confusion ozuma ina pétrole sangisi moi ndé opérateur mais ngai na zolo babona avec Kimpe Pierre mabelo to vandi awa na pigeon koko na ngamba pesa ki yango et puis sur les sel grand-père na ngai ndayamba gouverneur belge mais c'est Beaufort Pierre Rikmans asengi atonga cité des indigènes ko papesi njili lemba matete yolo banda pone la tonga mais tozonga kasima depuis 54 kufaka ba beau frère ne ba komaki ba chef coutumier ben tel ba chef coutumier mais nazali la vérité na ngaloba ba sunga biso total sa ministre affaires coutumières pour désordre ici là administration nakenaki na mbomo na affaires coutumières nakena mbomo ba tuninga yana yo oyo remplacer na bomoyi azalaki na mutumo basangana kinga bite ngala nzali mobutu tata bomoko ekolo moko mokonzi moko pouvoir za moko signature moko bato ya l'état balingi bachaka biso deux personnes ba signer la session moko ezali gaffe mais na yebisa mon frère au fond du cœur président de la république azali pour la nation c'est là pardon l'état azoka sa biso pasi na sens nini il y a des vrais l'état na faux l'état na détecter yo zi moto moko na difficulté na ndako na yo tina administration moko na zo bilanga na eti yo ye amoni usage de vrai usage de faux akoluka boza la toujours na conflit ceux qui ba pesi mbomo ordre bourgmestre banan basala ba sensibiliser ba yeba qui est vrai qui est faux au moins chef de l'état a sa charge belé pardon a sa pour la nation papa ko diriger bateau aux en a 20 personnes dengi dans zalaki lelo na orchestre na 20 personnes 30 personnes nde ba wera bazawana ko diriger bateau sangisi miyibi bandoki banini et la facilité bosco chef de l'état azo kamba bandoki ba diable banini lelo zwa likambo ya coronavirus chef de l'état zo bunda abattre la population na yalo ki coronavirus bosokola babo sala boy mais ya messia uti na banyanga azana mboka ngana mbinza abimbengi kombo ya honorable Mwanantsemi aye les sous-soupo a déranger chef de l'état wana abafuenga ta bafuenga ite yo kokane Mwanantsemi c'est là pardon na les plus puissants que yé ozoko ta place au exact c'est là pardon na bisayo papa c'est là na yebisayo Mwanantsemi so azaki nzambe ndalinga za la président mboka oyo azana nzambe te azana machine ay pouvoir continuer de magie de makila
Mon bande connaissance ba chef coutumier ba noko nanga ba David ba les surtout les blocs ba papa mbala ba venga ndoli mon ntema zeli loko te na ville ya Kinshasa akosonga na banyanga pouvoir ne sala banyanga papa na piso preuve bon yebisa mon ntemi na pesi une semaine embargo ngai so va continuer sur ba désordre pour la déranger chef de l'état mon ndako na yiwana et ko sala mitra et loko sala wana te mais ala être humain zamba keli la fongola cimetière ko na 4 jours mon ntema telema na routine de laisser 50 ngoma na ndako na ye et puis azo so bana bato ala tsaba encore salité là ba chef de l'état ce qui a comme chef de l'état c'est que a repère sa ordre na régime ba katama ba to sur la sauter mais le lot osali boye mboka ils ont changé mboka ça ko évoluer le chef coutumier fa ka ba bin c'est quoi mais mboka ça ko évoluer comme la rock and roll et comme le Facebook ba WhatsApp chef coutumier faut en naviguer rapper à solo la rapper na libanda mboka parce que le barabo so moni mondele na nzela PC mboka to yebiete pour tous en avance donc longueur d'avance mondele à l'équipe sur ma kambebele ozolo ba to so songi sabiso c'est la pardon John, c'est là. John, on s'est dit pasteur. Sur le niveau ngai tembe, sur la plateau, on a la salle aussi qu'on a mis. C'est là dans Zala Kimia. Nazana on a plateau. Lelo foda yeba chef coutumier. To sali rire na bo chapé. La lingi oyeba ke na mboka oyo ezaka mwana nsemite izala David Matadikiba la pas à danger ngando lipe papa na ngai ya danger viemba la pas à danger fumuki mpepie tanga zaki en vie ba ya kaba mema ina kipoi ndabi na baluko vana na botonga mboka belge bi kan luka ine congolaise ko na pesa kan luka wana belge bi kan luka mais le bafu biso qui danger na bino ezo servir biso peuple na ni danger zali ko danger bozo tamanga ba deep boza danger boza mama panga kitoko boza danger bozo protéger bana na bino so biso zo servir biso na nini biso tozo kakaka on chef coutumier baboyelela ki boye na bino mo pe boyo kana kana bino te so tant bozo oyebisa biso c'est par rapport à quoi c'est là la zone je féliciter na yobi ndeko na ngai na félicita ki e eloko lobi nde sali na bilisa o ezana motema na ngai le jeune tant fumuki bazaki en vie ngana itoki na bomoité mais ça pour apprendre au bandi politicien qui t'y voit. Écoute John, pardon, c'est là. On a un politicien, soit salé à Malam ou dans la commission. Aux unis, tu viens avec le Ngankoi, il va penser que la bise à l'état, à comme ça qu'il y a yet. Mais tout le monde va mettre la Fachi. Au moins, il va déranger Fachi, n'a pas contre Batunio Soana, Batika, Mouta, Batasala, Adam Akila, Maboko, Maboko, Naïté. John, autour de la question, la félicité de Konangaï, façon de parler naïe, Alingaki Aye, Baouza Katinangaï. Papa, au moins, Ngaï, pour Konangaï Kim Pierre, c'est lui qui a côtoyé Belge dans Mboka Oyo. Après c'est Chanik, Mendele Basel, la compagnie, dans Mboka Nanga, tu l'as appelé le roté. Mais tout ça, toujours sur le chef de l'État, na ambition naïe, tout ça la Sima naïe. Oya Sima a contredire, il y a charge à Zanango, biso la chef de sans charger naïe. Mais peuple ya Kinshasa, Nazana souci, c'est là, Nazali Moutou Ansala Techon, Nazali ba million, ma belle Nanga, Chanik, ma belle Nanga, Kudi, Bangacha. Bachanini barrage eza mabele na ngai na mabele munene mena lingi boyi mokonzi mboka soka lobi moi sina atambola na saka foka bala bato basaka mbala ndako akoka ngote atambola baba venir soka bola l'homme doit travailler vie ya moto za motu na hote ba jeune soko meli ba zolo donner vie na yo mbeta ngai ambition na ngai ba jeune na ngai ville ya Kinshasa o tozali ebele angangwele banani ba tozali belé na ville ya Kinshasa wa souci na ngai zali ni ba pesa biso chance commission oyo wana balobaka et ba chef coutumier ba yeba ki evre nga naza remplaçant valable à Kim Pierre naza pe na ministère na ngai na lingi boy ba jeune na ngai Kinshasa ba se réjouir awa biso na Congo ko mona 20 longi ba 30 ans ba kinois azolala malamu te azolia malamu te ba otonga ba malamu très bien ba politicien ba sungande ba kinois donc ba gérer gestion ya mboka c'est là merci voilà je crois que Gilles Sanga sunganga inanu parce que je pense que bochaino kimia za la potozana ye bien que panique ezapea makasi na habité sur l'andenne voilà Gilles Sanga tolanga élément wana ya cimetière wana tolanda élément cimetière na population boza peti parce que wana ezali amemi so cameraman nini so basali montage na bango po bango bazaka bongo makasi na montage soki nyoka ngala nyina mona démonstration awa na kati ya plateau balakisa biso neni ba chef coutumier pe bakoti likamwango parce que na États-Unis to moni biso moko naba okitiste naba to ndenge na ndenge batamboli ba bipo na coronavirus yango nde bandeko na bengeli bino ndeko na biso ya chef coutumier na kati ya plateau mais to la nano cérémonie wana eza nini après tozonga sikoyo na pesa pe ndeko cash ameka koloba après to continuer tu sikoyo na posala mona nyoka wana awa image nyonso ezali makambo
nakotika jamais kombo na yo ka soni Kimpe Pierre grand nom cimetière oyo muta valoriser biso président Mobutu a clôturer cimetière oyo boy to wela ka pena moto te mabele nazo diriger eleki munene zoya kangana mutu anka moto keria abulu ya beti banga bulu eza ko sala pasi honorable lokola mwana nsemi député aza ko surcharger chef de l'état ancien député na moment oyo chef de l'état sana makambo ebele faut résoudre balobi mobali ya mama niso benga ye papa tozalaki na Joseph Kabila kabange ngamu na chaka ina bokonzi te toute autorité vient de Dieu lelo tozana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai ko nazali mokonzi ya ville ya Kinshasa na kolinga jamais buzo ba ekota pour chef de l'état azali quoi azana ba charge belé aza ko résoudre nation na biso na maladie oyo e wute ba mindele kuna coronavirus asokipe nango asokipe suna yo mwana nsemi oza monianga ya ba Congo et puis ancien honorable mwana nsemi ngai nazoloba na yo ndika na yo betaka wana eza na bato ezwaka o eza ville nanga soki na fongole le cimetière au 4 jours okozala invité mais na boyi ko molimo na yo mutu aleki bato na kindoki na mboko ezaka yo te soki oza na magie oza na formation faut oza na respect yo loba yo président de la république mais soki yo mwana nsemi comme président c'est que okata mai na régie de boto basokola sute balaka modèle na yo président ko sa lokola yo zala na respect luka mandeko yape osala olia mbonga mboka ndeko olia mbongo pona parlement kuna na mona nanga député malonga te tout le monde ba frapper lokola copa dollar e bandaka aona Delvo ba bloka yango ba to nyonso wala ba kei na parlement banda bokenda parlement bosungi ba congolais na nini na époque uto de Kabila awa bopesi biso basaki to kunda ba veni bopesa biso nini bana kini kaka mwana 20 elongi bata 30 ans mwana 40 ans elongi ya 50 ans bazolia malamu te ngai nazoloba boye na fingi mutu te bondoki ezaka yo te bato baleki yo na bondoki bazali mwana nsemi faut na respect po ngai ndenge nazali awa ndika na yo. Voilà bandeko nanga, je pense que non masolo ezali ya mokola lelo donc tobenga par rapport à actualité esengi ya ngwana. Voilà, je pense que non mwana Congo parti rapidement malobonga munaya avant totika chef coutumier après Congo rapidement confinement balobi et baso bandango nanu na commune ya Gombe. Baso bana est-ce que décision ya kobanda na commune ya Gombe c'est décision mon responsable to bosali yango na précipitation to bobangi lokwa ba kino ba gangaki bobangi kozwa confinement na ville province ya Kinshasa mobimba mais lokwa bata ya Gombe baza muke bobi bobanda na parti ya est-ce que décision les a responsable. Merci beaucoup ndeko John na mutuna malamu tozana problème moko très sérieux oyo ezali problème humanitaire oyo komeli biso na mokili mobimba oyo c'est-à-dire tant que biso RDC tozu ba disposition sécuritaire ya malamu te toko risquer to sala fiasco pe toko risquer nde toyeba na ko déstabiliser personnalité tout en konzera ko Congo bango bazwaki ba disposition liboso po ba ko confiner ville ya Kinshasa totalisa ki bango ke avant ba confiner ville ya Kinshasa il faut bozo ba mesures préventives et sécuritaires pour la population. Tout ça là et là qu'on a sentiment té balobi la comparaison n'est pas raison ba pays wana mindelo boza ko mona bango baza ko confiner bato il faut que tala condition sociale na bango za ndenge nini condition de vie na bango za ndenge nini biso awa na Congo précisément na Kinshasa 85% ya population congolaise baza ko vivre na système moko informel parce que condition de vie ezali passe mais te vivre réalité comme le biso passe parce que ba régime passé ba na social peuple té régime passé ba travailler que la pour ba intérêt na ba personne est-ce que bino peut ba travailler pour l'intérêt to yé pour l'intérêt peuple et là on ni les olaki mais et là que ça ko l'accident makambe ko comme la pouvoir ya liboso to l'accès peuple congolais qui to lingaka e to tie gratuité enseignement ya liboso to l'accès bande quoi est o ba umela ki na maladie to misa ba onta molai ba bengi maladie ya Ebola. Comme à tata mokonja ko le Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir pas même quelques mois to luki mayemba ma luka solution pe kimi ko tikata maladie wana o ya Ebola ce n'est pas n'importe qui kozo biso pouvoir to yebi na kozongi sa ba exilé politique nyoso tout kozo biso pouvoir to yebi na ko libérer ba prisonnier politique kozo na biso pouvoir to yebi na kozongi sa ba relation politique diplomatique
na niveau extérieur intérieur ba différents pays na biso nyonso tout kozwa na biso pouvoir to yebi na kofungola makambo ebele to sali mwa musala ya muke oyo to sali yango na minute boyebi mais boyeba kaka ko résoudre problème ya libumu et sali problème moko très important oyo tata mokonzi ekolo azana yango na mutu na ye pepe congolais nyonso yebi yango tango déjà to bani kopesa ba accès na babiloko mosusu et ça déjà moko ya ba disposition sociale tango to tie gratuité enseignement papa boni lelo bakomi kolala pongi ya ba bébé ya kitoko ya kimia na tango le tango bamoni keno bana bazo kende kaka kilasi mutu aboya ko tumisa ete ke papa pesa mbongo ya bozo ngisa mbongo ya bozo c'est déjà un acquis na cadre la sociale ko sali c'est coup de chapeau mais to zo parce que to bunda na makambo etali social par rapport à kolia misala tout consort tata mokonzi ko le Félix Antoine Tshisekedi coup de chapeau ne sikaza likuna aza kolala pongi te butu lokola moi malgré to komi na makambo ya coronavirus ne fandisema muke abandai ko kende à tout moment libanda ya mboka kaka pona ko luka changement ya peuple congolais ba relation diplomatique da ko sana ba pays nyonso tuana lelo oyo moko la tsika dali grand diplomate congolais oyo akei ko bunda na ba pays nyonso pona ko luka kaka moyen ya ko benga ba investisseur ba na ko investir awa ko senga présence ba entreprise ko tala mboka awa ko sala ba relation malamu na ba pays wana la preuve est mona ki déjà ba retomber c'est bandaki ni tete makambo malade ya corona oyo tonga toko madiana ba avancer moko très significatif tout le monde qui déjà un grand bailleur de fonds qui déjà na programme au Italie agriculture va financer à peu près 10 milliards de dollars afin que derrière au travers de la disposition agriculture au peut ça quand même souffle na bana Congo ba na cause opportunité à relier na ndenge loko bani c'est là qui prouve que non biso to kayima boko est-ce que il n'en est à pas mabo bangela biso to ça na 5 ans to lo ba que l'état zo bangi sa batu parce que so total bien ba kaizo matas déjà déjà là 130e batu ya bakaya bato baza déjà na ba coronavirus wana jusque là elo amaloneza te bato bazo bika baza mukie mais so tali bien mingi l'état zo senga liso bato oza wapi yaka OK centre zaka obemoko so bozu ba kasiko ya bato ebele ba yambala mo c'est l'état za la posa mona ndeni bato bazo kufa po zo solution te ça za la posa bato ba commencer ki 10 millions baza atteint amona ndeni bazo kufa parce que jusque là bozo prévoir le côté et tozu déjà ba précaution pour le bongo tende côté là que ça ba précaution très bien na koyebisa yo tango kawo ebandi tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akangaki maboko te pe monoko na été pour na ko décréter état d'urgence et ça déjà un acquis après avoir ko décréter état d'urgence bon moni ba disposition surtout au azwaki et ça uniquement pour na ko protéger peuple na ye pe ya mibale ba pesi responsabilité na docteur Muyembe ce n'est pas n'importe qui bon mona musala malamu docteur Muyembe ça na niveau ya est na mboka na biso na o etalaki maladie ya virus Ebola et lelo azui responsabilité ya maladie coronavirus pe à travers bande ko mususu bazana ye toyebi ke musala za ko salima ye moko alobaki ke ba débloquer les 138 millions de dollars et ko permettre à zo ba disposition sécuritaire ya makasi ça veut dire que ayebaki na ko constituer budget na yo za consultant et ko permettre ça misala mais l'état congolais vive la réalité au tout ça na yango américain ko disposer 1,800,000 pour na koyeba déjà ndeni ya ko tia na disposition maladie wana mais tout le monde peut ba déjà libanda bandi koya na o déjà ici à Zui a bandi déjà koyeba ndeni ya ko proclamer ba assurer biso que dans quelques jours to vous a déjà na 4 à 5 appareils respiratoires ezo komela biso awa pe en dehors de cela il y a déjà 5 hôpitaux o ba Zui ba département ba hôpitaux na ba ko réflexionner yango pe ba Zui ba na ba conteneur a minene ba tietie déjà wana pe ba bongisi yango malamu o yeko pesa accès na koyamba bandeko o ba ko sala affecter na maladie corona. Très bien, merci beaucoup Sali Mwana Congo John Kabamba, merci beaucoup ndengo bengeli biso chef coutumier na kati ya plateau na ye yebisa ye balobi nini pona coronavirus to lembi na kolemba yebisa voilà, merci. Je crois que ne quoi répéter moi yebisa wana moi mingi. Voilà, toujours lié Mwana Congo rapidement au qui population bino ba chef coutumier au juste bo jouer rôle ni potoza banganga ki se yebani mort muta bataka na record toza la ba mandona bazali ba yebani toza pe na ba quartier baza ba yebani ce rôle na bino ce que to yeba rôle na bino zani bokoti rôle ba mandona bokoti rôle ba idingwe toza nini au juste et pour yebisa biso nanu ne population lobi par rapport à ne mwana ntemi rapidement malobonga muna voilà. Est-ce que vous en attendez? Vous en attendez de 4 à tout ce qui est tout qui vous en attendez 5 ans. Tout qui on a bien répondu à la dernière question. Il y a des cours qui oui, il a raison. Tout à l'heure, on a plateau dans le biawa, il y a un fini ça. Il a raison.
ngai oyoyo na bimisa mbongo $300 benga ndeko Flavien na vandi boye usage de faux mwana mo ba na famille na biso ba yela biso enfant adoptif amipesa komba kimpe komba koko na ngai abengani population ya chef de l'état na bandako nga na bimisa mbongo na ngai ya poche et puis pour na préciser ndeko auparavant nazalaki chef coutumier nazalaki représentant nazalaki na monopole la parole tipo ya na nga za janvier ba déranger ti ya kufi 5 mois ba ba investir ngai na lingi sikola sala pe apport na ngai na mboka na ele population wana o ba bimisa ki biloko libanda na pour exemple chef coutumier parquet ndiki mwana bisa kena parquet comme chef coutumier ba jugement rendu na matete exécution na Gombe asana ba jena ko sala ayo boka population biloko libanda saka tuna avi na biso famille ngai na zwa ndeko Flavien bobenga ndeko Flavien azali vivant na kitana etina se ba mama na bazaba ba deba mbongo te na bimisa mbongo na ba ndeko na nga tukito sala mission wana tokundola to sala mission en bonne et due forme na se kuna sanga mamba ba mama va déclarer poto bunda bazongisa lokola mwana na biso wana Mbenza Antoine chef coutumier parquet azozo mwana na commissaire prince alors asala ndenge ni akopelaka na ba juge asali jugement na ye rendu na matete ba exécuter l'état à la base aya bwaki batu biloko libanda chef coutumier afandaka na bato benga na bato te siko mission na ngeza line nazongisa bato wana bandako yana bike l'état asunga biso nazali chef coutumier famille de chinga l'état cha chef coutumier te ngai ndeko wana lobi na koyika na masumu oya Mbenza azame mwana biso ta enfant adoptif na famille azana raison papa ngana bimisa mbongo ezala pardon je bisa ngai tant nazo kufa na lisumu moko ngana nazali chef coutumier nazali jeune na kolinga jamais mutanyo kwama chef coutumier afandaka na bato même mutazaki illégalement asomaki malamu te okozongisa ye na nzela moke moke apesa mbongo esila nyongo esila kate mais nazolo bana yo boy soki l'état sunginga jugement wana c'est la faux jugement bimisa bato biloko libanda ngana bimisa mbongo pona contrer ye lokola sala na snel bayoki déjà c'est la parole John qu'est-ce que la coronavirus tout qu'est-ce que parce que bato ba olanda biso ebele bato ti ba monyo na kati ya plateau ba ebike ba malade ezali eza malade ya coronavirus ezali ba malade eza mo ebele ba la posa solution bozu ba mesure nini pona combattre coronavirus to ke kusiro ngai na part na ngai Jelombinza na solaki na bakoko na ngai bande ko be musu bazali sika ba vimba ba bazali esika ba sada makoba bazali parce que bande ko tout bazali chef coutumier na ko bazali bangodi abaka partout bango be osola bakoko na bango ba lukasiko to sala remet pas ministre affaires coutumières biso to me ko pesa likanisi na biso omoni John moni na saboy nazali chef coutumier nazali kela mo tanzania mokeli chef coutumier ozala nzambe mokolo moko te ndenge bazoka mo mwana nsembi po asape nzambe te nzambe ka oyo azali kolo po bazwa yo fo décision nzambe mwana nsembi ko pe ko swanga te na kotalisa bandeko complexe autre za na Congo ya moso ndeko na lingi ndundu bien ndeko alinga mundele za complexe congolais na complexe makasi bandeko na ngai coronavirus tant chef de l'état telemi à lobby père la nation et puis pendant au fachi mais tant à lobby na moni mtu côté le dessous azana pouvoir ana puissance toute autorité vient de Dieu tant chef de l'état lobby biso bamfumu ya mabeli photo chai pa bokoti c'est là pardon bazo mona nga mabe na zolo balikambo ya honorable wana na koya na kozonga nango pona nini na sens nini chef de l'état banda du pouvoir na ye nanu asali malamu te nanu avandi tranquillité dérangement c'est là nazo kende John pesa nga itan est-ce que zo beke ngape na John oko za pe yo président so basali yo bomba de kono ba ko sepela te ni matike yo a chef outil pozo lo ba mingi na mona action ozo prouver ngape lo c'est là pardon très bien pouvoir continuer à magiter ezali magiter o linga bien pression au mona yango mais ça makila na ngai on a ce qui indiqué quoi t'as awa c'est la pardon John Makete chef de l'état bi coronavirus papa malamu abatelaka bana na ye oui photo c'est prévoyez quoi hein ba lo dit que l'homme président va les mal de loin chef de l'état nga yoki bandi na Chine po chinois la na mpoko epola iranium na biso basala ba dépôt kuna tato ze betumbu nzambe pesi bango occidentaux homosexuel et pas na bango makamuni so mabe pas na bango bombe ba kosala kuna ba komeka na Afrique oyebite nini nzamba salime bande ko so bakiti na aéroport ba yeba kite bana maladie yango ba yeba koteli biso yango awa docteur na biso muyembe a constaté que non malade koti na mboka vous comprenez chef de l'état sali nini a gangeli a betimbela na diabolo omoni ndoki belela a beleli congolais azala président mais ngai na otala souci ya ba kinois parmi batu bana mboka oyo tozali na bariche ba moke babola baza ebele kolia na biso bana provision na ndako te tata muso uta masina ko matina zando ateka zo tamwa loso bana balia mais azo bimate omoni ke olia kufa na corona kufi na beri malade nzala alors chef de l'état nga belela ki aza papa malamu po mututu azala président merci tango abeleli bongo faut biso ba chef coutumier réaction na biso ezala
faudrait tout tika na ba fertilité to sala nango pona mboka pona mokonza mboka to pesa ye maboko siko côté na ke ya honorable wana soki ya zobanga mwana nsemi soki mwana nsemi anzambe na ye ngana zo croire c'est là pardon prophète na biso kimbango futuka fana mpambo fana to vidila ya sana bundu de mayala ngana zali mutu afutuka fana mpambo fana to vidila respect et ça réciproque chef de l'état na pona nation mwana nsemi sera kabila awa pesa ba dollar ya sika mutu auto lo bana mwana selemba wana biso za na moto ta musa 2 cm ndimeta za nango mwana nsemi pesa ye loko mokote mwana nsemi azwa mbongo na ye tout à l'heure ba to tikele $50,000 pour votre information mbongo mwana nsemi azwi apesi ye loko te ba politicien mwana wana bataka intérêt personnel tala yoka zela pardon de pesa ngai temps zela pardon obone mende kona ngafana zela monde kona ngafana yo mokola ko so fortunaire to TX zela kimio zela pardon zela ingratitude ba botaka na famille yeso ka mesana ko kaba zela yoka John pesa ngata na loba yoka ngai nazo sungayo moni mwana ntemi wana ozomona wana anzambe na yo l'état aboyi confinement alobi pas plus de 20 personnes ya bimisi bato belé l'état kangi ete l'état bangi yo noko koka ndekolanga moi bablo mususu to nazali policier loko ni nezola kisa nazali général te pona fana mwana nsemi ngai na kobunda na spirituel masoka déranger chef de l'état ça na sur pardon John ko lo wate mwana nsemi balukela yo pardon comme j'ai énervé pardon moto so mona mwana nsemi nzambe ngai tata mokilinde oya kela mfumo kimbangu na tosaka maloba wana mwana nsemi abomisi batebe na bakongo na manyanga kuna bundile mayala aye awa we batiboni bakufaki na ndako na ye basi ba être humain moto azoloba wana pona bise mwana nsemi azwi $50,000 ba yofuta salaire na ye apesi yo combien mwana nsemi azwaka ba mbongo ya dollar ya sika pa ya kabila bombie na boloko facha yo kelema wabimisi ye na fachi bana facha ina pouvoir afingi mwana nsemi est-ce que à quel besoin le pango na yeso so fi mai John tout ça ba réaliste mon frère chef de l'état a cet esclave à mutute le bio pose chef de l'état ndé bazo finga moni garçon moko boye bidon na poto a oli hamburger a fingi chef de l'état mutu wana na ndimite irresponsable na poto a koza la combattant mutu aluka mbongo na ye ba irresponsable mona mutu musumbe boye vimba la na libula metro azana le côté ndé ba combattant na poto bali mba combattre bi fachi azali kinwa kabila azali na pouvoir et bi batebe ba kipe mena kabila balinga kabila mbongo kabila ba induire na erreur kabila asali mandat na ye ponga na yo to cheki président yaki nzambe nda pona kiye na mjou wa kosala ndenge pe facha ye yo azande kona yo to sunga ye po atambusa congolais alia malamu soki boyeli futilité ko yo tambula malamu te ko mona mwana 20 ans nge bata 30 ans bande ko selemba wa bengi na ndimita azana musa malamu alala kanango bo mona mutu musuna kongwa azana musa 1 cm mazo finga mutalala na musa 20 cm mwana nsema azali politicien azolia mbongo na ba to tindela ye $50,000 a déclaré que salaire na ye na ndimite tata na bino apesi lambo ya mbongo te na millionnaire mais pour la kisaye nga naza kisimbi ngai na fingi mwana nsemi te mais na pesi ka honorable mwana nsemi gare à vous parce que biso na ville ya Kinshasa ça les belé tant to kosangana aussi David Matadi Kibala aussi papa Ngandoli aussi papa Mbala wana fongoli cimetière kimpe akotika jamais ndike kotanga na nzoto parce que c'est lui. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Question mutasanga mama na répondre. Asa na raison. Asa na usage de fond na biso ya famille aboka batu biloko libanda. Les états de solution na ye. Merci. Na pesi mbongo $300 na chaîne de télévision ye. Merci beaucoup. Ake ko somba journaliste wana Flavien abotoli image l'écaté. Très bien. Wana kuna victime ya pamba. Kuna bokenda na ba 300 mais awa iki. Merci beaucoup. Je crois que ndeko nga moko na faire appel na ye yakandeko. Je crois qu'il y a un message moko il parité outil pa ya mwana Congo. Edingwe, je pense que non lelo il faut tomber comme moi solo la moi mingi makamwango ya iki mbote mona Congo. Oui, mbote papa na ngai. Boni. Oui, santé très bien. Comment on a démontré Rambo Imbo a démontré enfant chéri du motonangenge. Démontré. Oui. Enfant chéri. Il y a Edingwe motonangenge. Ce que yebisanga il n'a pas ya ba congolais qui démontre tango ezali wapi coronavirus ezobeta biso. Toujours mon abinote qui démontre tango eza wapi parce que bino bobi eza biloko ba démon parce que yebisanga qui démon eza wapi na bilo ezobeta ba congolais. Pour moi ni merci na motuna coronavirus yo toujours tiba le belango boy tango Edingwe azono somoni azasui azoko koloba te tango chef coutumier azo expliquer pe il faut poser un sage pour na biso neti bakatière banganga neti ngana na poste ya monene Edingwe pesa na premier ministre ya tous les fêtières et de tous les quartiers du Congo moni na lala na diable pebeni pour na fanda na yi
bazo montrer biso ke non soki coronavirus ezalaki baboyi babi ke non to santaka te elingi malili te siko pwani na Lubumbashi mboka ya malili makasi ezozwa bato te bazokufa te toyokaka mindele bato bacreye yango bacreye nde mpo balia gouvernement mbongo mpona biso tina eboye edingo nde mtatindi noki bayebisinga chef coutumier mwaza na koma wana fo oke kutana ye chef coutumier oui c'était chef coutumier ozo présenter ba chef coutumier ya Congo eza teke ba chef coutumier oyo ya banzala edingo ndatindi yo parce que ayeba ki arozala na kati ya plateau bato aboti kolanda ye nde atindi yo sikoyo elongo na loba na population baza na kobanga te toza toujours na misu oza mboka ya yemei siko baza kobanga te baka ezaka kuya baza kobanga te bazokufa papa Molière alobi balakisa épreuve moko ya moto yo akufi na virus soki bamemi ye bamoni apesi moto wana $1000 wana biso neti biso bafetishere ya Congo ya mboka oyo donc tozomona ke même ata pa via fandi tozotamona biso na madame na bana donc virus eza te ezobangisa bazotive nde population esomba kimia toza na besoin bapesa lesale batika bato ndenge badai kovivre bazoboma daya bato banzala bato anda ozwa mwa 100 francs na bar na ye bar ekangami bato anda ozwa mwa 100 francs na hotel ekangami mwana nguba oteka mwa nguba ne po ke vivre akene kosunga mwasi na bana na ye azokoteka te po nini azokobanga maladie wana donc coronavirus ezate wana selo bino ba demo oui ezate ne biso soki muto aza nango babenga ngai na koyebisa eloko ya osala azika kopo ya mai na koyebisa eloko ya osala komela mais nayebi ke toza na yo représentant ya Edingwe toza na chef coutumier awa mais tango boza kosala contradiction te namoni nde contradiction na afana bademo yaza muta politique sika bata politique nga aza na problème na ite yaza muta politique nga na politique na problème na ite nalinga na ebisa te chef coutumier a lobby clair chef coutumier a assuré biso aza kondima ete malade eza na mboka mais tosengi nde bozwa badisposition etake bino mpe bokengelaka mabele boyeba nini bokoki kosala mpona koyebana koprotéger population mpona okeki alobi yaki population eza ya biso bakolo mabele ya Kinshasa il faut tozwa contrôle la population na biso bolakisa biso procédure nini esengi bosala mpo protéger population parce que l'état esi annoncé yango mpe aconfirme ke malade eza na kobombela bino te maladie ezali eza ironie te eza théâtre te la maladie existe coronavirus non maladie existe basunga biso nde na badisposition oyo bango bakoappliqué pour que maladie wana eyebana kose terminer. Très bien. Moi na Congo je pense que nous aux chef coutumier toke rapidement ndeko de moi lobi que maladie ezati est-ce que yo pose confirmer très bien ndako nanga na bana nanga na population na la communauté na ngai mukolo moko te koya na visiter nga na ndako na ngai parce que toute autorité vient de dire la parole nde yango maloba au commencement était la parole mais tant mokonzi mboka telemi aza papa malamu po papa ko kozala pe tantôt babi mokonzi mboka mona kaza bolote zela pardon mokonzi mboka mona kaza bolote ko kozala bo chef du village na village diabolo moko bimi chef du village ndako bunda na diabolo wana akolinga te bana bazala paniquer vous comprenez vous avez diabolo muto okima na nzela na ye siko ngai na papa na ngai Edingwe na ba demo set bilimo nyonso mboka oyo ekoki kosala nango ezali mais biso tokopesa ngo pouvoir te pouvoir tala papa kota ozoloba tango lobi fois kenduka okufa tango kufa mutu kapé diable profiter à tout mwana vous comprenez mais tango chef de l'état telemi pour la coronavirus biso ba mfumu na ba féticheur nyonso mboka oyo to telemi pour la coronavirus ekozonga na Chine ekozonga na Italie
au monde tout ça boy bozo l'acception la photo mindele tout ça monaka mindele abeli coronavirus l'accent muta nkalo kabeli virus l'accent muta kimbalse kabeli virus l'accent muta sangamamba ezali biloko oyo c'est là pardon bato ozo pesa ngo pouvoir ndezo sala mela bango mais nazo lo baboy lokola mokonzi mboka atelemaki alobi pona population na ye pas malamu alingi bana na ye biso sikoyo tozo pesa mokonzi mboka makasi biso oyo toya pas contre mokonzi mboka par rapport à maladie oyo ndenga annonçaki yango bazala malamu bazala nini boye biso yi contre yango biso to kosili ça peut coronavirus to sangani ba chef coutumier to sima ndoboko na ndoboko ndoko na ngai David ngai telebo banga ndoli papa mbalawa ba sadama ko ba sadama ba nsanzadi to vandi vraiment to sali réunion pour ba chef coutumier na kinto yo kana kate puis ba chef coutumier ba foliomen ba koti ba bi ba frapper ba koti siko ba usage de vrai surtout télémi to lobby pouvoir na biso nzamba yo ka biso tokosunga mokonzi mboka population ezonga na circulation mona ko moto muso olia na place. Merci beaucoup azo sala boye les commissions de souffrance please merci beaucoup. Je pense que peut s'engager en retour à population to kanam population après je pense qu'il y a un handicapé tant il y a bande qu'on a biso bazan katia plateau parce que démonstration il faut ça tenga linga ki ga batatu manande ko costume ki ba aussi katé ça c'est la responsabilité na bino au bout soit pour intérêt à peuple mais la responsabilité il y a la démonstration moko ça va donc la peuple Bozo compliqué président république pour rien. On va bimisser bambongo kaka pour peuple souffrir. Tout le monde est loko wa. Là ça ma awa mokonzi papa na biso fati aotala nini ko sama awa. Donc c'est là que c'était commissionnaire. Autant la caméra à filmer yo sur le salle spectacle na yo pour la qui s'abattu au salle spectacle na yo au salle oignon sur le salle mais je pense que non on a protégé invité sala yango wana batu ba mona parce que je ne dois pas étaler invité na kati ya plateau c'est azikati problème na ngeza ki namuna au salle spectacle batu ba mona réellement que ozolo ba neza sur les spiritualité batu ba filmer à partir à plateau c'est très important parce que toujours parce que bande de télé parce que ça va faire le vie na bango concernant coronavirus parce qu'ils ont troublé le thème ya batu makasi rapidement malobonga to boite papa nanga to lobi bien on a biso tant azolo ba démon signifie quoi eza kombo nanga oyo na sala musala nanga je suis attaqué démon je suis mystérieux je suis magicien suprême licencié en sorcellerie donc ça oyo nga na travailler na makambo nanga l'école ya chic na ndona chic donc biso toujours loba pona biso bango to bazo ebisa pe bango ba pe on peut conseiller ba mi batela ba mi lengela bango pe so alandi démon o pe biso to uzwa ngote ne démon zo ngote o ne za pona ngai na bana nanga na madame nanga yango chef coutumier pas le bien to lobi teke bomo me pa na biso ko wara virus wana ezate donc wana ba yoliande chef de l'état mbongo gouvernement zo bilisande mbongo si ezo betato ba Italie wana moni kezali mais Italie bango kuna ba ko fama na jama bango mususu bango ba créer ba biloko wana na lobi bazo boya malili ndeni Lubumbashi ka suite ezo pesa mate pa malili za makasi biso to mela ba mai ya pio lelo na ba ndako na ba congélateur to lala na ba clim siko bondeni ezo ya tekasi tu vois pepe si vous tuez mon pepe ya danger na Lubumbashi to vous tell tournoi moi ba combat voyage na idingwe Lubumbashi kuna sikoyo kuna mon pepe coûte 18h donc ça ne va pas moi que ta boîte yati mais kuna bazo zo monter ndengeni. Très bien voilà s'il vous plaît nazo peso gagner un mot parce que petit à petit aux autres concernant la tunga moko boye OK na dingina loba avec le respect de très bien père la nation tant il y a le loko na moto ba fuya ngote force na yo moni yango tant le bi ba bomba mi na ba loko moko démon zolo ba na cadre ya ki démon kaza na pouvoir le kola maladie wana mais moto ni sote tant papa le bi bo battre mi battre faut moto to ni battre là siko biso tant que ba garant ya communauté na lingina lo banini pasi to kimi coronavirus mais vie sociale ya congolais
tous les occidentaux, les occidentaux, tous les congélateurs, tous les provisions dans côté. Et puis population ndenge les souffrir dans moment où. Très bien. Pour la maladie, moi dans moment où et bomi contact avec toi qui n'a pas yamba, moi pas ministre moi yamba yo zate, vous avez une relation moi faut ça nous ambon bozuité. Au monde na Congo awa, na le barabine boy, hein? Bis Congo de bagana to lalité. Moi tout ça là la chambre à 4 mètres. Et chambre notée, moi na 8 aux États-Unis, chambre à 15 mètres. C'est là pardon, na to sokolité. Qui coûte on a 15 litres de sokol. Là no sokolité. Faut sur la baignoire jacuzzi. Vous comprenez? On a voyagé que ngidingo zongi na poussière na mise au voyage. Los Angeles c'est réel. Mais le sokoche avion, France au fait mu dans kota azate. Pour la nini et loko moko yé. Siko maladie wana. Ngai ndenge na taleli na vandeli. Na omona ke ko mundela ko sa maladie, ko mundela ko sa virus na tonga. Pour y empoisonner biso na Congo. Mais ebandeli pe na bango moko. Moni basumango. Iranium na biso ba toni sina mboka na bango. Chinois olia mpuko epola. Sikoyo maladi le suki le pa na bango ba yo kotse la biso. Ya papa na biso la bike toni batela. Mais biso soki bolingo ezali ba chef coutumier ba pasteur. Papa, nzambe nda zali suprême. C'est là pardon. Ndeko nanga ko to ba démonter, hein? Ndeko nanga bi démon. Ami bengi démon par rapport au musala ya salaka. Mais nzambe ko boya été. Nzambe lingaka na mutu mabe na mutu malamu. Ba demo pe basangani basali ba réunion na bango ba mfumu pe po mfumu za demote mfumu za lile mutu ya mystère ya sang mfumu pe basangani ba chef coutume tiki ekoyina na to sangani ba pasteur oya solo pe mboka na biso basangani je crois ton chef de l'état na biso. Très bien, je crois que tu commis déjà. Donc je crois mon na bato ba répondre ki ba sangi ba musa rolela a répondre pour na mon ancien je crois Nathalie si bango mon ancien mazoki bela mbongo na tango kabila ba pesa ba dollars ba 100 là vous na lia moi $500. Mais ba auto pesa $50,000. Je crois so melo ta muste moi na Selemba. Voilà pour le ba et le gars ça qui to na. To commis na suka ya émission na Congo, je crois que service national avec